Francesco Bolingo, Yaya, le grand combattant, il est là juste pour dire la vérité, pour transmettre les messages. Hein? Il n'y a pas de Francesco. Coup de chapeau à tous. En tout cas, merci vraiment la Francis, c'est plus que Bolingo. La façon dont Bundela Ambo Karayo, vraiment tu es un patriote. Je suis congolais. Kabila nous tue. Les Rwandais, Kabila nous tue. Les Rwandais payera un jour pour tous ces massacres effectués au Congo. Je suis congolais, Kabila nous tue. Bana somi ya mboka ya Congo, mboka na bino bisika nyonso bozali. Na kopesa pe salamu alaikum wa barakatu na bamizima bisika nyonso bazali. Bana kati ya mboka na biso. Na kanisi moment oyo tozali kopase ezali moment moko ya mawa, mais ezali moment moko ya détermination. Mawa parce que likolo 12 millions to bundelaka. Likolo 5 millions de femmes violées to bundelaka. Likolo occupation to bundelaka. Likolo bomengo na biso bazali koyiba butu moi. Ba occupant banguna oya Congo ba bomi lisusu bana Congo ba bakisi na nombre ya 12 millions wana. Mais eloko ezali kopesa ngai kanda pe mawambala moko na esengo mbala moko ya komona détermination ya peuple congolais. Na kati ya mboka lokola libanda ya mboka. Tozwa journal le 19 ils appellent journal moko historique o ba congolais ba la petite détermination na bango ki ata bo kosi biso ata bo maintenir biso na bongo des années ezana mokolo mususu oyo bana ya Congo ya solo bako bunda pona ko senga liberté na bango to pona ko benga na bapaya na kati ya mboka na bango. Bato bakufisi bandeko na kati ya bitumba oyo et surtout na mikolo utkolekawa biso ba diaspora bandeko na bino tozana bino na motema to tindi ba mes condoléances na kombo ya diaspora mobimba biskanso tozwani. Bana somi ya mboka ya Congo elona kobeta mbela tolingi journal le 19 oyo ezala victoire ya peuple et rien pour le peuple. Tolingi te ote mutu songolo o mutu pakala mutu abimisaki batu na nzela parce que batu oyo babimaki na Congo oui bamusu bana ba parti politique mususu bamusu pe bazana parti politique mususu bamusu pe bazana parti politique te biso pe na libanda pe ndenge moko biso ba diaspora combattant résistance. Mais journée à le 19 ezali journée à peuple et rien que pour le peuple. Bino ba politicien botique la biso kosa ba récupération des soucis amene yango wana. Tozali na besoin ba congolais to koma eloko moko to bunisa Hippolyte Kanambe na système na ye et c'est que les congolais ont prouvé le 19. Nazongi pona biso na diaspora awa. Bana ya Belgique, bana ya Allemagne, bana ya France, bana ya Angleterre, Suisse, Italie, Norvège, Danemark, biso sakata diaspora awa. Tozalaki na ba marche mi balezaki programmé na mois oyo. Marche à liboso ezaki le 17 oyo esalamaki na mboka Bruxelles et sika wapi tobengisaki bandeko nyonso bauta de partout tokuta na de 17 awa pona tomeka ko sensibiliser sous batu tomeka ko pesa pe elan na bandeko na biso na Kinshasa pona batu badima. Félicitations à bantu nyonso baki na marche wana, félicitations en tout cas. Et puis marche à mibale ezali organisé le 24 na mboka ya Paris. Bana ya Belgique, France, Allemagne, Suisse, Angleterre, Danemark, Italie, bamboka nyonso la diaspora awa.
les 24 oyo marche moko ezali likolo marche mususu te parce que programme edimaki kaka tozala marche le 17 na mboka Bruxelles esi elekaki et le 24 tozala mboka Paris. Bino batu bolingi bokota su batu nakata bazizani ke na Paris basi ba programme marche et puis no programme marche na Bruxelles awa oyo marche na Bruxelles toyebi te bosengi yango en guise ya quoi yango nazali kobenga et surtout bana ya Belgique bana ya Bruxelles marche ezali kaka moko oyo eza organisé na Paris le 24 na Paris. Na mboka musu ya diaspora awa marche musu ezali te. Marche ezalaki mibale le 17 septembre na Bruxelles, le 24 septembre na mboka ya Paris. D'où à part deux pays wana ou pays moko mususu à part le 24 ezalaki te. D'où marche le 24 na Bruxelles ezali te. Bandeko tubo se mobiliser. Allemagne, France, Italie, Angleterre, Norvège, Suède, Bamboka nyoso Canada, biso nyoso marche ezali na Paris le 24. Félicitations na bandeko bimaki de partout. Na États-Unis, na Canada, na Angleterre, na Allemagne, na Suisse, na France, na Japon, na Belgique, partout en tout cas félicitations et surtout bana bena bangisa. Félicitations, félicitations. Mais et là, on a dit qu'on s'est la diaspora. Boye ba ke bandiko na biso ba kufi. Tozo na bitir chaque fois que babomi, tozo ngi te to bosanité. Mbala o il faut to venger ti na suka, ti Hippolyte Kanambe akene na système na ye. Tozo ko bunse Hippolyte Kanambe buto bunse Hippolyte Kanambe na système na ye et na kanisi to kombi na maboko biloko na maboko yango na C'est une guerre qui concerne tout le monde. Hein? Les Kadogo, les ex-phases, les Bayamoudengue, même les Katanga, il y a d'autres Katanga qui sont mécontents de lui. Bien sûr, nous ne voulons pas faire la guerre d'usure pour faire souffrir le peuple, puisque maintenant j'ai bloqué même le carburant de Mwanda qui va à Kinshasa. Et Kinshasa, maintenant, il y a carence du carburant. Et nous ne voulons pas prendre beaucoup de temps et surtout ne plus faire souffrir les enfants qui avaient fait l'autre fois là, de Goma jusqu'à Kinshasa à pied. C'est pourquoi vous avez vu, on a fait débarquer les unités, on a fait l'opération suicide jusqu'à Kitona. Hein? Nous ne voulons pas que la guerre prenne beaucoup de temps. Nous voulons que ça arrive rapidement à Kinshasa et que le peuple découvre sa liberté. Et si vous pensez que... Ingeta Francisco Pisque Bolingo ozo sana Congo vraiment nzambe akopesa yo akorépondre